message opesa ngo penza na libota na bino mobimba ya Agwepa. Bomoni ngai na tumola mutu te na ona finga moko na bino te. Ya Agwepa lokola nga na finga bana mibali te. Na kosimbaka jamais ya Koffi Olomide na obengaka yaya. Ya Rifin, omoni nga petit nga na bino o bo futeli tike bo mimi na poto po afinga bato nyonso. Il fallait botika e afinga bato nyonso. Nga asali bino neti nini? Est-ce que nga na sina finga moko a famille na bino? Eza la Koffi Olomide, tanga asala ba émission na nga. Est-ce que na finga ta Koffi Olomide? Ya Rifin, nga lokola na simba bana mibali te. Nga la odili ka na yo. Lokola boye na petit nga na bino, bo memi ye banda kisasa ti na poto po aya ko dil na bato nyonso azofinga na po afinga mokili mobimba. Et en plus il faut boye banano ke mwana ya bato bozotie na risque nganga na bino ya muke bo memi na poto po afinga bato. Nga na finga nanu na famille na bino mokote. Lokola botindi o eza deuxième fois azofinga nga. Mais nga na ko dino ya Rifin na leki Jael Show. Jael Show afinga ka bali baka. Afinga ka banzinzi banzete banzungu ngate ngana yebi kofinga naza impoli plus que Jael Show na miniti oyo na ina kopesa rapport nga na olela nanu mama nga bobandi ko tumula nga jouna koyela bino na sali video po mokili eka moate po bino batu bobandi nga petit nga na bino ifale botika adil na batu nyoso audil na bango na ebite kanda na bino ya Rifin yo so telemisanga na fete lo bananga poko zaka wario pona nino kenda kokota ki wario wana na eba ka deja bosaka na bakanda mokobo nga na zaka libre ya osala mamuna nga nyoso o nga na lingi ya Rifin nga na odiembela ka yo po afinga nga ya liboso na mona réaction na bino te na kipate o ekomi ya mibale so azofinga bato so afinga ken piana afinga ken piana ba bango na bango. Mais le quoi côté si combo na ngai boye ba ke nga na leki Jael Show na ofinga ka Koffi Olomide ta mgulu mote mais ya Rifin na koya nga na olela nanu mama na ngai na koya et puis nga na koya na media omone kaka place na fauteuil jaune o ya vane po nga ba émission tout na komo benga o fauteuil jaune ngai na koya na fauteuil jaune nde na kwa ko expliquer na mokili batu na bino bo fingeli ngani bo tindi petit nganga na bino afinga nga pourquoi il fallait finga ba musicien na bino o bo mesana ko suwa na kuna ngate nga sala bino ni nga na finga bino kozala wa na tuni lisusu kozala wario nenga na memanga mbo. Est-ce que nga la tanga kombo na bino nga na finga bino famille Agwepa est-ce que nga na si na finga neti nani nganga na bino o boye na ye amona muke o yo bo entraîner ki nganga po nganga nda saka impoli neti mona na aye bo pesi ba kombo bato nyoso o ya zo finga na télévision mais boye bakie ngana na finga bino te na leki Jael Show na leki na tanga kombo Jael Show na leki Jael Show na impolitesse na yebi ko finga ko leka Jael Show. Du lokola bino bo bandinga lokola nga na finga bana mibali te na ko finga petinga nga na bino te pona za na droite weza wone zali mokano na nga na kana na mokilio na makaba na mibali te bana mibali te na ko manke pe Koffi Olomide te mais ya Rifin bo mona ali bo so finga nga na obenga nanu yaya po bino bo sala complicité na bino bo tinda ka batu ba finga batu na libota na bino lokola bo koti singa lokola bo tindi petit nganga na bino toucher penga ngana ko simba kaka yo ya Rifin o mona minitio na fauteuil jaune na kolongola kombo ya na obenga su ya wana te na obenga ya ponga na finga moko na bino te et puis na fauteuil jaune na kotuna mokili batu na nanu bino na sali bino nini po botinda petit nganga na bino bo petit nganga na bino bo futeli ticket po ko finga ne batu nyoso na poto tozo yoka batu to ba omona ndenge bozo petit nganga na bino bokomela ki ba komba mutu nyoso deal na so sisi na zwa so sisi na zwa mokili mo baby batu o balanda kabiso ba bazoba te mais lokola bo toucher nga ya Rifin nga na osimba na nga yo nga na ko deal kaka na yo ya Rifin oyebi makambo sola na nga na ko deal kaka na yo pona finga bana mibali te pona lokola bo sali complicité na libota na bino po bo pesa liste ya batu ifale bolongola kombo na nga ponga na finga mutu te ya Koffi Olomide benga ken piana kuna na lo bango te na lo bana fauteuil jaune na lo bana fauteuil jaune kana ngaki na pesa mokili bolanda video oyo na eko tuna bango famille Agwepa est-ce que bosi bomonga na sina finga famille Agwepa
non na finga famille agwe pate mais lokola bo toucher nga nganga na bino ifala finga batu tout na mokili petit nganga na bino oyo bo pesa kombo olomide soki landri olomide wana petit nganga na bino o mokili mobimba ebi ifale bo pesa ba kombo batu tout sauf nga ponga na finga bino te my god ya rifin oyebi bien ke ngana na finga bino te ngana na finga ata moko te na libota na bino ya agwepa na finga mutu te e banena ndeni boto na audace na kotinda petit nganga na bino ka finga ngana boyebi sangana no ngana sina finga bino na yebi ba vi na bino ya rifin na yebi vi na yo ngana suki wana message na ngana pesa la mokili mobimba po ba yeba nanu po lokola bino bokanisi ka bino nde bokoma mako pesa banganga na bino cours ya impolitesse na ba kombo manke batu lokola bokoti kombo na nga olela nanu mama na nga me na oya nga yarifin nga ka yo nde ifale otelemela bana na nyoso po oyebi bien ke ngana na manka ya ta respecter po na manke ya kofite non na manka o respecter na manka ya kofi respecter soki na kenda na ba émission na nga na sala analyse et puis nga mutu na banda ba kombo kofite batu na kanga na loba o na koki ko loba po mutu ya koponela nga maloba ya koloba na émission azate na fingate na loba nyoso o ifale na loba lokola bino bolinga ka vérité te nga problème ezate yarifin nga pe na ko passer une émission kaka na fauteuil jaune o garçon na bino petit nganga la bino o bo pesa kombo a famille langi olomida pasaki nga pe na ko passer kuna na ko senga kaka mokili na ko tuna na mokili ba tuna bino pourquoi botindi mwana wana petit nganga na bino afinga pe ngai ponga sala ki bino neti nini na suki wana abona tander sali bo continuer bo pese mafinga belé mais boye ba ke ngape na yebi ba vi na bino ngape na yebi ba vi na bino et puis naza impoli koleka Israël Show na minute on olela na mama na nga pekisa kinga ba makambo o avant kufa ya koleka na télévision ko finga ka na finga te mai ngape na ko récupérer bino nga na finga te mama na nga sa pekisi ngo finga mais boye ba ke to yeba ni ba vi ya rifin ndengo yebi vi na nga ndengo yebi vi na nga ndenge ka opesa ka nani landri na bino o petit nganga na bino maloba po finga nga pe na yebi vi na kaka na mboko ndenge to vanda ka awa ngala ko lata kaka yo rifine agwepa nga pe na ko lata kaka nga pe na yebi ko loba ngala yebi ko loba koleka Jael Show boyebi pourquoi na lobi ngo c'est très dangereux pour tango na loba ke na yebi naza impoli koleka Jael Show c'est très dangereux nalinga mto to molanga te na to mola mutu te na finga bino te o bandaka na makamba machanda ngala za na problème na ba garçon mususu yo oya kokota o telemisanga na matango yebi amu o telemisanga makamu ya machanda o tunanga o machanda za cousine na o e bane ndeni o bandaka ko mankenga déjà et puis na répondant que azan de konote za mbala suka ko kota na makambo etali yote to suka wana to bongisa mais o bandeli suna libota na bino na ebite songa za nyongo na bino nganga na bino efala suka kana ken piana po baza bato wa mondi moko kuna ngalo ha bo touchenga abona tander sali na suki wana na lobeso mingi te po na suki wana mais na lingaka mokinde comprendre que bino bato bo bandinga lokwa bino nde bo bandinga na lingaka mokili mobimbe comprendre que bino nde bo bandinga po ngana yaka pamba te ngana mankaka mutu te ngana yaka kana ba droit de réponse même mama rifa na London yebaka ngape na yebi ba vino omoni maloba nyonso o bopesi landri na bino nganga na bino ya libota ya orchestre na bino afinga penga ponga na finga mutu te so na raison nganga na loba ke nga na leki Jael Show na impolitesse. Cela veut dire que boyebi pourquoi na lobi mokili mobimba na si boyebi ya finga ka bali baka nga finga bali bakate menaye ba oloba marifa to yeba ni ba vie lokola bino bokamati ba vie o ya nga soki ya solo soki ata kutu eza ya solo boke ko pesa mona na nga kutu mafinga sala ka ngelo kote na si bino nde mafinga sala bino loko nga mafinga samedi rien nga na kola na mafinga na sala monda mafinga mais lokola bo pesi mafinga nga pe na yebi ba vie na bino nga na kola ta ka yo mama marifa lokola bo tu molinga o eza deuxième fois yango na répéter makamwa machanda okota kango otelemisanga na matanga na tomboka okalmanga na tika lokola bino bokoma ko lukanga boko tsanga na ba problème na bino pona finga na mutu te
nga saka ba analyse nga oyo mutu pe moko ta mokili ase oyo azana droit ponela nga makamba osala te azaka pe na droit ya koponela nga makamba oloba te donc na famille na bino boki okonzaka bato nyonso te bayeba makamba koloba po na bino na o ba oloba po na bino te lokola bino nde botumolinga nga pe na oya me nga na finga bana mibali te na ofinga na kofinga et puis na tikela yaya na ngolo bebele te na koloba ngo na fauteuil jaune lokola botumolinga nga pe na yebi oloba. Mais na souki si boy na leki Jaël show na impolitesse na si mokili mobimba boyebi pourquoi na otanga comme Jaël show mama rifa na leki Jaël show na impolitesse na yeba oloba makasi lokola botumolinga na linga kande place o batumolaka nga po epesa nga puissance akoloba lokola bino nde botumolinga botindi nganga na bino afinga nga naza na droit de réponse nga pe na oya na olela nanu mama nga anytime ona ko feel better na okende komata na fauteuil jaune mokili pe bakoyoka nga ndenge bayoki peti nganga na bino o botinda kipo afinga batutu afinga mokili mobimba ifala suka na bango lokola toucher penga pongana na tumola bino te lokola peti nganga na bino o bopesa ki liste afinga batu nyonso ochaki pe kombo na nga pe na oya abona tender sali na lingaka mokili mobimba bo comprendre émotion na ngai na tout mon la famille a gwe pate lokola batindi nganga na bango Landry Olomide afinga nga na finga bana mibali te na répéter mama rifa na ko ngana ko lata kaka yo ngana ko lata kaka yo po komi deuxième fois po ya liboso tango oyo kaka o kaka ko pekisa peti nganga na bino ke wana peti na nga na Angleterre mais botika abandeli bisusu c'est que boza d'accord et donc ngana za na liste ya bato mafinga na yebi ke naza na liste mais na suki wana na loba mingi te na kosilisa makambo na nga nyonso na fauteuil jaune eza kaka plateau ya mutu moko te nga na koma kobenga ba plateau tout fauteuil jaune do place kaka o bakoyamba nga eza place e oki ozala epa mombele e oki ozala epa ya mutu kingane oki ozala epa mutu kingane e oki ozala epa mutu nyonso o nga kaka na kofili bayamba nga place nga la okende ko répondre bino ndenge nganga na bino azofinga ka bato nga pe na kokende ko répondre bino kuna na utuna nano mokili batuna bino nano soki nga na finga nani et puis batiela nga na ba preuve o nga na finga bino po bokotisa komona nga na liste ya bato o bopesa ki peti nganga na bino Landry Olomide po afinga ka bato komona nga ekoti kuna oneli esa nini na kati ya complicité na bino likopa na bino réunion na bino o bosalaki botie ba liste ya bato ba ofinga komona nga esa nini na kati kuna po mwana na yebi ngate peti nganga na bino yebi ngate komona nga ekoti kuna neli ayebi ngate eza bino bato bopesi lokola finga bana mibali te mama rifa nga na olata kaka yo abona tender sali nga na suki na mokili boyoki merci beaucoup.